naki notage dia ba ça photo ngana ye et puis quand na poto wana ba vanda ba betaka lisolo o ba yebi la photo qui Jerry grinote au moni leki na nga zo ba que gérer investir trop parce que ngata on a lingaka na lingaka mais oui au moins ce qu'on est loin na yeko loba ce qu'on a plateau parce que en face du monde muta exposanga ezaïe donc quand on a ya de cela matanga ya Naomi Kipoul place avant d'aller place ngazalaki ngam na façon naï tout le monde a dit que la fille a sa copine nanga et lelo le roi batu bazaki na besoin na lobango je confirme que azaki ex nanga apparemment on dit que le regrette carrière apparemment les musu pour na ba makambo kaka yango ndi mutu les musu sazo boya loboko a Jerry Kobetox. Moi je ne pense pas que naza mobali oyo aboyana na ye oyo yalinga sambwisa na banzela nyo surtout aleka pourquoi sambwisa mibali wana te parce que tango nyo mwana oyo bimi na sima mukongo nanga ozo manquer Gabriel o manquer tata mwasi na yo et puis likolo na ngoya kolobaki atinelanga voice akotsanga mabele nenga kotsa interne famille Diana bavandi baotala mutu mo bayebi mutu boma mwana bango et puis otangi kombo. Est-ce que tu peux dire que Diana Zama qui ma casse parce que Kokou Fani m'a ramené bima tout le monde tu me ramènes tous na yoka so yana le bino impoli ata kuta zaki na internet to zaki boy batu bazalaki folo banaki osubi mutu tala miso mona ninga olobat abena gabibo ouais osubi na mutu ah c'est ka poni guerre le golo poni guerre yeba ke so donc condamner la sœur Karine abattre la réputation na yé. Saint-Valentin eye ko vibrer makasi chez Jongade Ngandantaba oyo ezali capitale ya ambiance awa na kati ya Paris isika oyo moto nyonso azali koya pona ko se détendre kitoko pona Saint-Valentin oyo boyeba ke chez Jongade Ngandantaba bacheli bino 3 jours ya ambiance pona ko fêter Saint-Valentin. Ça va chauffer. Vendredi 18 février 2022 bokozwa Suzuki Luzubu 4x4 double office oyo akobini sabino joli kitoko na barumba pe na badance ya mikolo yo na niveau ya 2 fois te oza kolia oza kopina oza kosepela Saint-Valentin pe samedi 19 février 2022 bokozwa Cianel Alligator et les autres bakosepeli sabino na musique kitoko po awa irataka nango te pe dimanche 20 février 2022 sombela suka bisanga bokozwa Emile Alias de Mingongo la voix qui cloche et le mona wenge musica poussana tofanda ça va chauffer et kozala somo na niveau ya 2 fois te po chez Jonga denga ndantaba 3 jours ya Saint-Valentin et kozala somo adresse Zaka Kasemoko 12e rue puis Dixme 94 310 Orly Topé Obengi na numéro ya téléphone oyo 063 54 75 181 Oza Mobimba chez Jonga denga ndantaba yangonde ezali capitale ya ambiance awa na kati ya Paris. Non, c'est trop fort. Ba supporter bagangi. ONG Avenir pour tous APT en sigle. Nous vous présentons le service de nos boutiques online. Nous avons une boutique aide alimentaire et une autre boutique Easy Cash Turquie prix de gros. Dans notre boutique Easy Cash Turquie prix de gros, nous vous donnons la possibilité de faire vos commandes en ligne. Nous fonctionnons avec beaucoup de boutiques qui vendent des habits en Turquie au prix des gros. C'est pour vous faciliter de faire vos commandes au niveau de Turquie au prix des gros. Ça ne sert à rien de prendre le visa pour aller acheter des habits en Turquie. Vous pouvez donc commander à partir de notre boutique Easy Cash partout où vous y serez et ce sera le même prix et dans peu de temps vous recevrez votre commande. Pour faire vos commandes, allez-y sur notre site web. Tapez www.easycashinternational.com. Vous trouverez les catalogues de nos articles comme habits, chaussures, etc. Et tout ce dont vous avez besoin. Ensuite, vous pouvez nous contacter à partir de nos coordonnées. Pour la boutique aide alimentaire, vous pouvez acheter des aliments pour vos familles à Kinshasa. Et l'ONG Avenir pour tous effectuera la livraison à domicile.
sans condition et en toute sécurité. Partout dans la ville de Kinshasa. Pour passer la commande de provisions pour vos familles, tapez www.avenirpourtouscongo.com. Vous trouverez toutes sortes d'aliments qu'on vend à Kinshasa, comme poulet, riz, farine de maïs, huile, etc. Faites votre choix d'aliments, ensuite passez au paiement. Utilisez votre carte de début ou Mastercard ou encore PayPal. Au moment de paiement, mettez l'adresse du bénéficiaire du colis à Kinshasa ou en Angola. Vous allez recevoir une notification de votre commande par votre courriel électronique. L'avenir pour tous effectuera la livraison au dit endroit. Vous pouvez aussi envoyer de l'argent pour vos familles, vos proches, ainsi que les orphelins, en Angola ou en RDC. Pour tous vos transferts d'argent ainsi que les donations, veuillez visiter notre site web. Tapez www.avenirpourtouscongo.org. Vous trouverez une note technique qui vous permettra de créer un compte pour faire vos transferts d'argent ainsi que les donations. Et bien voilà, Turquie nakati ya Kinshasa, solution et Congolais et Monani. Nakati ya avenir pour tous. Ou la Easy Cash. N'ayebisibino, même prix des gros ya Turquie et ça les awa. Pas besoin de billets, non plus de visa. Bana Guine, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, Site Asse Moko, Afrique Info avec Franck Stemai, Kiandankala, Twende. X-Bass Marandura Franck Stemai. Salut et bienvenue dans votre émission, dans votre chaîne YouTube Africa Info chaîne Oyo. Et puis ça revient à l'actualité, il y a vraie émission, il y a qualité, pas de sonalité, pas de bousons. On est ici, on travaille. Merci aussi à l'équipe technique de l'Africa Info. Là, je vois merveilleusement pourquoi pas à toi Château. Pourquoi pas à notre coordonnateur Franck Stemai. On est ici. C'est toujours votre humble serviteur Patrick Ngambe. Je suis ici dans Africa Info. Continuez toujours à s'abonner massivement. Vrai en Africa Info et toujours Kitoko. On est ici toujours dans le cadre de l'actualité théâtre par rapport à l'affaire affaire Gabriel, affaire Karine Yamado, affaire Jerry Cobetos, affaire Magambu Ebele ou Elika Kissir, réseaux sociaux. Vicky Ngabe, Patrick Ngabe, je suis du domaine, il peut terrain, on est à monde de théâtre, aujourd'hui, je suis avec l'artiste et comédien Jerry Cobetos, au Babi qui Yende, Tabimisa Karine Yamado, Yende, mon premier, on va découvrir ça ensemble avec Jerry Cobetos. Merci à tout confiance. Merci à tout c'est bon. Le coup pas Franck Stemai ça la boulot comme il faut, comme il se doit. Là je salue Mamine Zumba Nzumbalo, Mamine Zumba la pêche depuis Panama. Merveille Mampouya, si tu es d'accord avec moi, je peux recevoir mon invité Jerry Cobetos à qui je dis bonjour Cobetos. Bonjour Master Nanga Kati Patrick Ngambe. Muluba nzoto miki. Voilà, Muluba nzoto miki to zaka ngai yo Ibratom piano. Ibratom piano na pesi. To ala moi ba doute ba douter na biso ke to ba luba. Voilà, Jerry Cobetos Azali, Mobala Litutu, préfet de discipline, moko moko de la presse. Merci beaucoup na invitation na yo et puis il fallait kaka na honorer tala kaka Patrick Ngambe to bandi théâtre depuis 1907. Et puis, il y a Franck Stemai. Donc, on a un montou nanga kati, boss na biso. Ok, boss na biso. Ok. Deni activité. Non, l'activité c'est OK bien. Jerry Cobetos ça soda yo yebi. Biso na bino to za bato to deveria code ya YouTube. Na ba Franck Stemai, na ba Vincent Toulouse, biso tout wana. Matika songo, on a ba mon papa. Donc to za wana pona ça musala malgré mi kakatano, malgré ba mbula, ma belle qui mais toujours bundaka musala et puis à part peut-être musalo batu ba yebinga nango chronique naza wana pe lisusu na théâtre donc théâtre groupe etumba toujours bientôt moi-même naza producteur ya groupe nanga nazo banda ko produire déjà groupe nanga déjà
à complicité ba sœur na biso lokwa ba Hélène Vuzi. Hélène Vuzi sponsor officiel et puis manager. Yebisa maman mapasa nenga sala na Angola mère double. Yebisa ma mère Hélène yebisa maman mapasa mère double brassard. Nenga sala na Angola asala pe pona bana na ye lokwa ba biso ba gérer na ba Patrick Ngambe asala pe pona Congo. Donc c'est un peu ça. Voilà mes condoléances na famille artistique parfait tout baka groupe Académie des Stars, oui. Modero Totokani, et puis famille Bokole, Alpha Bokole, Guigui Bokole, on va perdre les sœurs Nabisu artistes. Mavé. Dans des Mavé Ilanga, Yozaki Kuna, Lobby, je crois mal, Lobby tenté, mais toujours son numéro de téléphone. Babi, là, il a piqué crise quand on va pour faire habilité. C'était comment? Oui, Mavé a béli penate, dans la vidéo, mon coup, ah, bah, tout à l'heure, mon vidéo, on va tourner. Atteindre là, quand on a kata mutema, pour mise sur bando qui n'est likolo, dans la vidéo, atteindre là, tono sola na ye mercredi bisinga nazo ka bien te vidéo ala ki na serge vidéo mo ala ina serge baluka voilà eza vidéo oyo ngam na partager on presque atindela nga na privé na ayisenga zo fièvre ça là mais si bitima nga na hotel tournage journal ngo tozaki na bino 23h na hotel boma va kufi et pourtant ça bisanga samedi to mona na bino za na rendez-vous na Doudou Soupe samedi na kolekelo pe wana ponga na za mwana pale na yebi famille Bokole bien ba Gigi Bokole ba Miki Bokole na kokotelo wana en tout cas sœur na nga na mona okala na mona ka ba publier ma va kufi mais loko ato vérifier information vraiment ya modé ba condoléances famille Bokole et ba lobi asala crise tension pena zéro donc moni Patrick ngamene tozo vivre boye donc déjà nga déjà uta okoisanga heureusement nzamba bolingo et na koyaka na douche tension zéro. Donc, totika bande on a biso même il y a théâtre bande on a biso totika moi pe ko kanisaka ta problème est leki mutune mutazora solution à problème. Donc c'est un peu ça. Voilà, mes condoléances toujours la famille biologique qui a artiste et comédien au nom de Mavé Ilanga. On a été kotika biso c'est une sœur pour moi toujours et puis mon ramutelo belé mais Zambe ayamba moli monena kimia. J'irai Kobetos. Naza prié. Voilà. Tout bien parce que nous nous avons suite fait une affaire parce que nous avons concerné comme nous avons dans les réseaux sociaux. C'est affaire Gabriel et Karine Yamado. Kobetos. Qui est Karine Yamado pour toi Kobetos? Na sepe makasi pour le but comme on a été tangama. Moni bato balanda biso lelo baza batama yele makasi bato ebele mususu ba oloba ki géri au Diembeli or que nga géri na Diembeli te Patrick na Diembeli na actualité ya bato ok nga géri Kobetox na Diembeli te nga na ye na ba émission pourquoi to leki na ngai oza mama parce que apesanga kombo mwana na ye boso ya vie aza kombo na nga Marilyn Victoria Kamiende aza ndoi nanga noko nanga yoka sikoyo eloko ekoti kombo na ngai asaki mwasi na mobali ya poto na bandeko na bozwa bakiti bovanda mobali olingo bala Karine Yamado na pekisi yo bobala na ti mais na yebisi yo kaka zwa kiti vanda pesa pe famille no bakiti bavanda botele ba baza bakiti bavanda te botelema Jerry bakutana Karine Yamado Jerry ke no pesa asomo ba yeba ina unité Ozaki mobali ya Karine Yamado Ozeko nyoko la Karine Yamado na bolingo neka balobi ke Karine Yamado za na problème ya je t'aime na problème ya bolingo amour vrai aza na problème wana ezo senga délivrance fingi moto alobi ka vérité Karine Yamado Chéra ke opé sa répétition et pas unité. Unité bengue vieta la kaka boy na boye apé sa dini nde place chéri ba yokuta ba yebana na Karine Yamado. Après Karine Yamado zaki intégré na groupe lokola mwasi ya président ya groupe unité. Comment moi mbala. Après répétition Karine Yamado a sengi gérer numéro de téléphone. Boyo kabebo funga makutu na bino bien. Et pas gérer Karine Yamado awanga na kinaye unité kesa mobile na été. Bien, je
Kobetos moi ça la émission oyo ko pepo amuta kuna yango mona na émission manka Kobetos muto ko ta émission na théâtre manka ye opesa ke respecter bon Gabriel na répéter to fingi Gabriel lelo ti lobi balo kali tanga mena ka ta fleuve et ko changer le côté pour maman Gabriel ça na vine yo ti ko sala ngote maman o sali na nuté on est botaille voilà moi sur place comme on a et koti comme on a ce que koti awa na botaille lobi ki bavana na ye bazo solo la bavana karni ya madona nene botaille voilà lobi awa kaka tangu ser na biso Aminata son père azobala pour so l'intégralité émission peut pas aller que tu yoka ne mobimba non parce que abakatika ndam donc batangi donc la fille Alexine ne moteta ko ba gérer musu sazo benga ngai la fille ozotanga kombo Karine Amado papa oza même une capacité à citer kombo ne oso mba de émission tanga kombo nanga la fille azo bakitala Jerry Kobetox azo benga ngai tala ba Jerry Kobetox muso azo benga ngai donc alinga la face du monde to la nani ser na biso nene botai ki azalaka mwasi nanga akoma kubwa kisanga ki yaza danger ou comment allez siko autant boswani azala ba pièce na ye abimisi ba pièce parce que ngana ye ko répondre par rapport à réputation nanga mwasi nanga vandi et si kazali na Allemagne amona mobile ni mobile lo belebo obi combien on a ensemble lelo na ba seme ki na ba bokilo peut-être à peine to bala et maman nous Allemagne ayeba ki di solo ote mais oye bangonde pourquoi ko keno la musama et puis ngana comprendre mama kamonga za ngomba makamo ya kala pourquoi ko la musango pour na guinotage de ba Alexa photo ngana yi ah siko naki notage de ba Alexa photo ngana ye et puis quand na poto wana bavanda ba betaka lisolo o ba yebi la photo qui Jerry grinote OK mais peut-être pe zaka na ona molimo guinotage te et zaka na molimo bo que ne procédure mo parce que au moni le ki na nga zo ba que gérer investir trop parce que ngata on a lingaka mais oui mais ce que l'on est là qui au bas les souhaiter mécanicien changer bon kasi mutu bota mwana ye mécanicien bino za mon côté yazo wela ne bien matériel au moins ce que le londe na yeko loba ce qu'on a plateau parce que en face du monde mutu exposanga Esaïe la fille otanga kombo tala kutu gérant nyokolanga na famille na ye ba monisanga pasi na banda ko boko la bango et bata théâtre mutema malamu ba bomba likamona ba théâtre mutema malamu ba ya ba yebisanga na yum do boko la ye mutanda boko la biso sko soka banda boko la biso kasi ponga na bimisa yango anda boko la biso famille na biso na tata biso nda kufaka ye mtakunda ki mba yo Oscar personnel de ce que ye mutanda zo charge sko banda tika ko boko la biso c'est que biso pena to comment ko kufa papa omoni makamso zo salama eza passer pe ça passe na mutema moi Jerry na se sacrifier pour filmer wana eza la filmer ya mado bo ebite so na kota anda kwa nganga mais lelo oyo komi koloba mawana eza yango te ngana zo ya koloba aka likambu ya réputation moi je ne pense pas que naza mobali oyo aboyana na ye oyo yalinga sambwisa na banzela nyoso to aleka pourquoi sambwisa mibali wana te kanga est-ce qu'il y a une intention ensemble ça parce que mais oui mais ko sala eloko ya boye pourquoi olobaka ngopona ni olobaka ngopona ni Jerry comme et puis nga je pèse mes mots ça fait au moins 5 ans dans un numéro nété 5 ans bonjour le benga ka ndeni jour bazana nene ngana benga ka na oh jour bazana ka ngamba lukutat pour salami na et sami tango Aminata zobala awa et mamba lukuta ngai 6 ans si je me trompe pas na benga moi sur ate to kuta na ya de cela matanga ya Naomi Kipulu place avant des places ngazalaki est-ce que tellement que par signe de reconnaissance ngai ya modero nenga zawana ako betanga abalusinga na mabele ako lekelanga be mission na oyaka c'est mon papa afongola makoni na maternité à théâtre bimisanga lupango elandi lupango na bango bayeba te ka sala à théâtre soko ayebisa bino ke bayebaka batalaka ye wapi ngam na façon na ye
En fait, beaucoup de talents, ils ont toujours. Non, tu as qui Ezaki. Recrutement. Non, il y a recrutement. Ezaki, occasion, tu as qui n'a pas l'émission, si je ne me trompe pas, animateur, on a monié, on n'a pas binafilé, comme animateur, on a fungi. Moi, on a Yangambi, Ozobima entre Gambela et Chaba. On a une émission, on a écouté, ils ont répété. À répéter théâtre. À répéter. Ce groupe, bon, il paraît-il, les groupes naïe, ceux qui n'ont pas tourné bazala na. Et na mon arrêt bon intéressé na ah on nous bandit théâtre boy. Ngape na sali groupe na besoin bateau yo bazala na force te na marambo. On a déjà na taille haute au monde. Non, bon taille ça problème na saki na ngoka. Azala ki kaka na ngo. OK. Mais sauf âge azaki na âge wana te. Vous comprenez? Donc, na intéressé bazaki mi balé. Et puis, nous ne s'intéressons pas à Lisa Kaloume, à le président Caleb. Alors, ça a théâtre qu'on a les qui n'ont pas. Intéressé à Lisa peut le roi, Lisa qui n'est pas dans le théâtre, période de l'été. Mais nous n'avons pas yo, il faut comme une star. Malgré qu'il y a un groupe, on ne l'a pas été là, tout le président d'un groupe. Il faut comme une star. Et puis, c'est leader, il faut y aller. Mon inga géré dans le président vidéo, il a dit que Jerry Kobetox. Le président l'a dit SOB. Le président José de Londres. Il faut gérer comme ça. Il faut un leader, il faut payer là. Et na zoyer, na pélissier. Film Amado, si je ne me trompe pas, il y a de cela 7 ans. Depuis tout ça, 7 ans. Pour après Amado Kaka, 2 ans après, il y a après. Tout ça reste soutenu. Film Amado, il faut l'ailler, il faut l'engayer. Bosco Kanunga non ça débat nous dit mais baki c'est les ressources augmentent kui oyi mo ebisanga ndeko na premier film na jouer au fungwe langa mutema pe salanga makambo film ya Amado Siko batu nyo surtout na zala ba on a sona na bango te poine Bosco monanga e indi Jerry très fâché contre kui pourquoi railler Siko Kobetox to ki malembe parce que batu ba tala biso baza batamaye le tellement batamaye donc on voit qu'il idée en fait tant on bi OPC espace na la actrice principale na film ya Amado on les a qui déjà grignotage déjà to non grignotage oh songi hein non et d'ailleurs ba pesa on pas ma pamba te ba pesa on pas pamba te parce que na zaïpe déjà na moi si na nanu et d'ailleurs nanu non d'ailleurs nanu na quatre groupe déjà tant on a proposer na zaïde na groupe Aïa, na présenté pas ban na ngalo Karine Schengen. Loko la Roland les lois comme va filmer. Et pas ba Sylvie Mampata, les lois papa grand prêtre Lava. Na présenté déjà pas ban nga. Vous comprenez? Na présenté que était que mutu on a travaillé na. Actrice to na contexte msusu. Parce que vous jouez des rôles tu as présenté la présenté actrice. On a filmé Bolingo ya na sima. Bolingo après film Kobimato. Après film Kobima. On t'a dit à sali succès bon ngamo. Tu Nathalie à tali succès. Ngamona benda. Biso mi balé total na ki. Kobi oyo fa batela oyo fa batela o, c'est ça. Na banda bolinga mninga mutali boso. Ah sogi ya Patrick Ngambi. Film ma de ça succès ya Patrick Ngambi. Si na ebi ouais. Parce que au stade rappelle intérêt. Et ça on dit babilo ko ça babilo mo ya kala. Tout le monde a dit que la fille a sa copine nanga. Et puis mutu la ça en face du monde et zalaka yemoko. Tant on sait que le papa batu né classe place malobi ba relation Jerry musoso baby ça la papa. Ngai so babina landa. Après film ya Amado olenga na progresser na zonga ko sima. Pona nini mutu wana ko sa ne idée bozaki idée moko mais OK, il y a zaki na ba idée na ye. Donc ça c'est important et les lois quoi bazaki na besoin na lobango, je confirme que azaki ex nanga ezamanga mbakala. Jerry Kobetox. Vous avez confirmé que Karine Amado azaki ex nanga. Oui. Toko sabatute, to lo balelo vérité. Pour batubele ba tout dans makambo Clarisse Place malobi on eza le couteau beza solo. Vous comprenez? Il y a mon na yeko lobaki na contredit Clarisse Place maté puis Clarisse Place masoka lobi ngasa nani. Les Jerry Kobetox.
Donc c'est ça. Cuisine interne. Allez bi cuisine interne. Tu as le bi qui banda ko foutre la tangi ngiri ko tu as vrai. Et bon on te yo Patrick Ngambe be ngote. Yo bando na palette. Ah Patrick Ngambe. Bino boli comme ça là. Ignorance. O bi classe place matanga tanga ba tanga kaluji pe. Kaluji telema papa c'est telema tanga ki yote. Tenga tanga. Te atanga ki yo. Patrick Ngambe telema témoin. Oh, témoin ni ngana na so défaut na ndaka passant. Ah passant, mais on a gagné. C'est ça on va bilo mo ya kala. Et puis ezaki na esprit ya grignotage té. Et je parle, je pèse mes mots. Soki azaki moi si malamu. Lelo, to ngato sala honneur ya théâtre. Moi c'est malamu na ndenge. Soki azaki moi si malamu, envie ki mukilité. Lelo to ngato sala honneur ya ba ine na biso so théâtre ba président Lombe, ba président Bodo, ba président Muyombe gauche. Donc ça honneur bana ya théâtre na bana théâtre ba saini ni ba balani parce que ngata on a lingaka. Azaki na ba qualité wana. Mais sauf que folie de grandeur. Succès na batu ko yebi c'est aux danger ko les gars maître na yo. Apparemment on dit le regrette hein. Apparemment parce que na hôtel on dit ozolo. T'es ce qu'on regrettait c'est archi faux. En fait on dit au monde qu'il faut zala nano. Ce qui qu'on regrettait ça faux. Ce qu'on regrettait ça faux. Parce que nous avons commencé avant de s'en kimia. Mais nous confirmons que sa relation est... Non, maman, c'est là. Moi, c'est dans YouTube. Mais dans la famille alors? Dans la famille, oui, on a dans YouTube. Mais la famille, elle est les liens. Bobino est soit à la YouTube. Bon, on a pour nous, YouTube. Oui, en Allemagne, Patrick Ngambe. Oh. Ce n'est pas un boulot, les msou pour ba makambo kaka yango ndi mutu les msou sazo boya loboko a Jericho Betox mama munganga nanga paza munganga. Voilà chers amis internautes c'est ngé tout point na sujet oyo etamoli affaire Jericho Betox Gabriel yango ce que créé makambo. Géry a lobby très bien à côté yango parce que ba cité Kombonaï. Donc celui batanga Kombonaï té ngana ya kuta ta télévision té par rapport à la personnalité na inde azo bundé là. Mais ça peut tinga to bakanga nga muyibi ba audio na groupe tout ya SOS Diana. J'étais obligé ya ko répondre pour ça que je suis innocent. Il y a appelé au Géry Cobetos à Sali. Donc les gens ont masulumo ya dépassé, je croyais et bien et relation ya Géry Cobetos na moi sinaé et affecté ni relation ya Karine na relation parce qu'on aurait qui a préparé mariage il paraît a préparé mariage Géry Cobetos Gabriel oh il y a ta sœur na yo pour ta Gabriel na théâtre ou ta na télévision et tant Monique ina bon moi na yo bimisa tchaka bongo collègue Karina collègue. Tout le monde pour mes années. Ne bandeli tango bandi. O moni ba mamso e rattrapera biso. Ne bandeli tango bandaka mon papa, mon tout. Soit après to lali to la mukika bwe. OK bisabato a chrétianga na mission. Baby don jazana na chrétien kete. Tendresse di binga kutu mal à la tête na internet. Marraine. Oh Marraine. Mais oui. Marraine a bolingo na. Mais oui. Boka singa na boyango. Mouton ça la Géry sera fâché ne fils que moi ou ta Western ou qui sait mouton. Ah nous avons maman aussi ligaté pardon. Donc on se comprend. Tendresse goutou. On a na internet parce que théâtre déjà vendé au salle. Na yana est-ce qu'on a internet. Na chrétien kaïti. Si on a un chrétien déjà quoi confier avec un plateau chrétien fali. Pour nga on a zana no énergie zana. Voilà, répondre à la question, collègue. Moni na réseaux sociaux. En tout cas, ngai eza peka pona bango mibale. To moni nga problème na ngeza kani. Dernièrement makambasi la bisalu na Belvi Belinda na hotel Kolobango. Basa ba ini ede on a biso ba Messi Johnson na biso. To luka te to tiaka bango na ba guerre. O moni problème ya Gabi Zakani yemo ba gwata. Et puis ya Gabi bozo ka na deux casquettes. Aza tumba aza actrice comédienne. Encore yene eloko mo boso za na maîtrise té au panzana. Oui.
est-ce que Yagabi premier motu Yagabi alobeli makambo eza kaka la fille ozotanga kombo Yagabi alobeli la conquête que toza na mukolo na été est-ce que mon conquête à l'équipe est-ce que conquête à l'équipe na mission répondait à Yagabi non toke na ser na biso le andaya Yagabi auto ba mama minene apona le andaya le biso ayeko lobela ngona nenge ya libanda soki yo lingi okota na potopoto kota to kobaluka na potopoto et surtout sauter dans les commentaires moi je pèse mes mots et puis na otchanza menanga témoin tala na ba commentaire ba condamner nani Gabriel eloko ebundele ancienneté musala sala na âge parce que bango banda bakangama na ba 25 ans bakola raté bao wana bakangama na ba 25 ans ya Gabine maman 53 ans 55 hein 55 ans bon yosko ndemo za na pena letinga na lobi odele be mission est-ce que ngana obenga ka Gabriel Bolembo yaya pona la sabatu ke aza mukolo na letinga na lingwele Gabriel aza mona série c'est nga pena mo série c'est ko no bengele yaya ni so to benga ka leti ya Gabi letinga nga tera Gabriel na TV asa fiche na TV liboso na nga siko tangu yo mwana obimi na sima mukongo na nga ozo manquer Gabriel o manquer tata mwasi na yo pour Gabriel pe ko boye pe maman nanga na théâtre si on manquait koko na bino c'est pas bien quel que soit ya Gabi Asaki mabe et puis likolo na ngoya rolobaki atinela nga voice akotsa nga mabele ninga akotsa interne c'est pas bien mais voice en opinion to monya hotel ya ngone likambo batapoto ba ozela ba ba komela nga bazo déranger nga géri voice on est frère ya Gabi atanga tindi yango ya yoki après ya Gabi supprimer yango ndina yokaki siko la fille wana lobi bongo a utiliser téléphone ni za kwa eza kwa mabelo kwa ngao teleki na ngai bona bi mabe mais za na bi na cadre moko to sepelisa moto yango leki na nga nata mal à l'aise moi na mère d'Eps trocadéro atindele nata mal à l'aise voilà depuis Paris omoni iPhone ato tangi batangi vidéo ba ça la iPhone ça la iPhone tala direct na hit 13 Pro téléphone à cher soit koki tatindi boto so boto te afreta ngona poto voice on ko biba iPhone to téléphone monsieur ça soko so tangi vidéo maman et ke côté musique et ke côté ba audio so ki voice on ezali abinise la biso ngai pena gérer na plateau pena boye Gabi Bolembo osala ki Karine mabe fallait pas le belay so tant que nataki kombo donc il fallait pas le belay na voice auto yoki o so tant que voice on ezate so to lo banini siko oui que ne bolu ba bino pe bo pesa bia Gabi ka mutu makasi to so pese mutu makasi te ko aza mukolo batutu batala na te aza aroyani pe a clash te eza bon to longoli siko to longoli place ya ki mukolo to che siko yo voice on ebima ngamta liboso na kolubela Gabriel oui que bana tuko bana comment dirais-je 2021 à Souka c'était toujours ya Gabi qui provoque les gens donc quand tu 2022 c'est toujours elle ni bo betele kama bo kwanza omoni pomme ya pomme Gabriel les anini pomme Gabriel les anini yo mo ko leka mission oteni ba propos mo bo olem susu olingo lo belo mo bo olaksa mukilelo mo bo so yo éclaircir bien été Gabriel yo lo belo mo bien c'est ça chronique de ça là yango na pourquoi tolinga to il faut appeler les chats par son nom la mama il est andaya bien au CPD bah tout ça sur les andaya siko pour les andaya azali ki Gabriel je ne crois pas Gabriel ko azam ko so le beli ba miki so ba miki ba ça doit les réponses et mama be tu est-ce qu'on a sujet aller andaya kasi parce que je ne crois pas que te zo ba lika mkutu ki mukolo te kasi on a dit dès qu'il y a l'insénité na ye na ki mukolo so moi dire les andaya comprendre mutu na ye atika ene kimia et puis on s'entend les andaya pourquoi fiston qui Batissa mon grand frère est-ce que mon égal est émission à l'équipe Gabriel parce que il est pas en succès il est pas en succès. Pourquoi la serre na biso na ya eko puis on le baké yo benga impoli et puis d'abord ça non likama ba audio wana te likama nini so ya na bengi yo impoli yesu kutu mwana nzambe ba emilia eko likaba tu nyonso na litaba na croix so ya na lobino impoli atakuta zaki na internet to zaki boye batu bazalaki faut le banaki osubi mutu tala miso mona ninga olobat abena Gabi bo ouais osubi na mutu ozomona siko ba biloko yango tenga la tala ki wa ba ki
soko le bela ba tumsu ba vanda kimia ngate ah c'est ka poni guerre le poni guerre yeba ki Gabriel Azan va fou se défendait quand même à se défendre et puis il faut se défendre sans se défendre oyo nango suli ko nango ba bokela nga maladie 3 fois pourquoi les gens na théâtre tout le monde la sabatu il y a mon lobby problème était na lobby problème te bongo ngai mutu bazo photo moi nga ba tiene émission ba finir émission 5 heures kasi musa to pona to supporter alors on peut représenter des missions alors on peut côté ma polémique to supporter et puis na internet ba lila raté ko lila te ko misama émission te amuta yo kela mutu ma waza raté. Apparemment, on est venu sur vous contrer. Toza contrer, surtout les tingana vous a contrer pour nani. Moi na bimisi azo manquer tata moi sinae. Moi na bimisi. Ah manquer tata moi sinae. Et puis ça ka yete moi na mususu akoya a manquer le tio Patrick Ngambe na oyela e. Grâce à kutu kapapula za na tendance ya moi na gangela ke mabe. Dernièrement makambu ya na diama ndeko na biso diama kalanga. Na sola kina na bise grâce à bongo grâce kapapula batamo wana karina na yeah obina ya nani te volé donc so comprendre ngana ko ndima te ngana yeto no vana to kanotala ya gabi na CD na cassette était période de cassette sur azina ba agni na cassette amunene ti CD ti internet il faut pesa y respect quel que soit ma bé à Gabi. Tout ce qu'on a vie normale, pour la Gabriel, muta théâtre. Yépe muta théâtre. Tout ce bango, va vendre à venir moko. Attends à venir bosona na bino. Est-ce que bango comment na niveau wana? To aza ndeko ya mama na ye. Alinga sala lo wana sala. Non. Et puis ko ya ko laksa ba to ki ba bwa kelinga maladie. Moi biloko to lembi on a théâtre. Pour na théâtre to mo laksa lelo ki to lia na biso to boma na biso na biso. C'est pas bien. Je manque le mot. Pour un sujet au Maramouzo, les canaux théâtre, quelque part ça fait mal. Surtout bateau bataille à la télévision. Bon, on a bien que Bolingo. En fait, comment on confirme que Bolingo il a soutenu un thème à la comédie. Parce que moi je peux dire Kokou Faye Diana. Mais après, il faut interpeller Batubélé. C'est comme si tu vas comprendre que Géry, est-ce que tu peux dire que Diana Zama qui a ma casse? Parce que Kokou Fani m'a remis, ma tol me béné, tu me comme tout ce qu'on a yoka, que Diana Botana qui ngagne, non, on va attendre Diana Koufi, que Diana Zaki ranking, na X, Y, non, on va attendre Diana Koufi, Diana m'a bêté, mon signe de ma camarade, non, on va attendre Diana Koufi, tout qu'on dit Diana, ma ramsou se dit, nous avons un audio, on te dit ce qui est vrai. Si vous avez une famille à Diana, vous avez vandi. Il y a un lobby, famille à Diana, vous avez vandi, vous avez la moutou, vous avez moutou, vous avez moutou. Et puis, autant de combo. Soit ce qu'on dit. C'est que si on a une famille à Banana, vous avez un audio. Après, tu reçois ça à Gabriel. Audio est supprimé. Audio est supprimé, tu as vérifié, tu as mon apoto. Je vais expliquer. Vous parlez aux Aragaté. Batineli ba audio na privé. Azi audio à Liboso, ou babaki mamouya. Bahanta na commande kwa bakitaza innocent batini on a groupe ya WhatsApp wana ngada ba retirer ngala coupe WhatsApp wana babiki ngali yo teka ba audio za ba audio na pesa ECD pana ngape na kwa baba yo mtu tekela ser na biso wana ECD pana ba audio bonga na otanga komoni tena zo expliquer pour batu ba tena otanga komoni te po ya tanga komoni na ndinga mabina TV tenga pa finga ngati mais et déranger na ngati za YouTube. Donc, bah retirer nga babi qui nga na yebe na YouTube ma casse kolika ba mutu ba na kata groupe wana ba retirer nga babi ki audio nga na oteka ndesko na simananga ndesko yo Karine azwaki audio wana ya Liboso abwaki na groupe so audio baba o yami balé o yemona na te wana abitanga yoki yango nde ba expliquer nga na wana privé ka tanga yoki yango mbama ba saini ni ba supprimer yango mutu atindela ki supprimer mais ya yoka ki yango déjà. Mais tout ça, tu vas commenter l'émission. Tu vas aller makambo, tu vas aller téléphone. On récupère un iPhone. Le téléphone, non, le téléphone, est limité. Bon, c'est vrai, un iPhone, c'est la peine. C'est vrai, ça, c'est rini. Attends, on dit qu'il y a la musique. Oh, le téléphone, on a toi tu comprends ça mon kili mon numéro de téléphone audio exaté so continue audio siko na espace à 10 secondes so siko menga pa na soko so tanyango ekemba na moko na nini na yo
Moi, audio wana exactement. Moi, j'ai même ma main à couper. Audio wana. Na tchelo bo nanga. Babi misa audio wana. Bon, c'est bimi. Gabriel a tiré la routine dans te pesate. Donc, yo confirme que Gabriel aloba ngote. Aloba ngote non dima aloba. C'est comme meki na coach ça mabele. Aloba ya ngote. Soka aloba ngoboye la biso audio, vidéo. Mais dis pas que Karine a inventé, on peut inventer. Wana tala mo to yebi na biso ngo. Biso tout koma bana wengate. To koma bana wengate. Oluka mo chaîne mata, ils ont appelé na mo actualité, on appelle na mata, na mo sondage parce que surtout to sali actualité lelo. Ba fille ba appeler na internet. Il y a pas match, il y a pas photo. Ceux qui to sali actualité lelo, ba fille ba zo appeler en 2021. 2021. Ba fille ba appeler na internet. Internet. Na théâtre to le bébé. Na théâtre. Si basé belé. Kasi, on a le ba gros baleine, na ba serre na biso mususwana. Au moins qu'il y a pas match, il y a pas photo. Ba gros baleine Ba gros baleine sur télé ba si la Beckham appellerati lelo. Mams Belvi Belinda appellerati lelo. Ba Gabriel Bolembo appellerati lelo. Ba serre na biso et bakata. Yekutu akata na raté. Wana kutu tia bango côté na bango na bazo pelati le bango ba ni banana cassette ba pelati le ba bunda ba tikela ba petit na bango tante même ba linga bango ba petit baleine siko so ba petit to yena ba Cardozo mille esprits la Donia la Donia il pas pelati le bon pas au début 2021 la Donia okane makasi parce que ngape ba senga ke to za ba hypocrite ba senga ngai na nzonzingi moko Cardozo, la Donia, Wakwetu, princesse. Yekuta Salara na déjà. Du trône. Parce que Yebisanga, Oyo Botobi. Oyo Tozolo Bela Lelo Azawapi. Karine. Nabika Oto Lobila. Na classement, il y a 5 premiers à Zate. Faut que tu aies parade à 30. Oyo Rosos, comme Mimika Bongo, joueur à mort. Lobina classement, il y a combien? Na 5 était. Parmi les 5. Namantangela Cardozo, la Donia, princesse, Mimika Bongo. C'est un abisomo Ifoku. Yebi na yoke makasi. Moi qui la classement 5 azate. Ngaso bina pesa ba trophée, non pesa ba vrai trophée. Oui, ça jalousie. Déjà jalousie. Oh, yo yebi ngote, yo comme un film était pour Patrick Ngambe. Yo comme un film était. Mais tourner na mona qui n'était pas film né. To qu'est-ce qu'on a ba maman ba tonalité. Ba Marie-Jeanne Bazana, ma Ida Zawana, ba si ba kangi déjà mo se kazawana. So yebisanga. Na ma bibali biso nyonso na nzozi muto amene biso vidéo. Voilà ba tonalité. Bona ba normal, yo ba vient. Na vidéo ko na normal na nini biso nyonso. Na ba normal na amene mikolo. Na ba normal ba mibali. Ba mibali. Ba mibali na occupé bango te. Équipé, ça est fort. Ba mibali na occupé bango te. T'es bien équipé. Mais Ada plazo kana makasi. Ça dit c'est moi 5 ya ba mibali. Quoi muto bani makamba. Ada Ilunga Da Costa. Tonton na biso mona lele mabe a joué na film ya Fali Maswaku. Ay film beti 1 million na page wana. Waya ko kuta ayako kuta Cardozo na mwasi na bango ba lesbienne na mbetu tonton na pe na lele fonzamba ni misanga na ebi communauté. Yepé na ba film en tout cas zo presté. De chez 3 mandats combo te éviter. Voilà. Mais son ebi longi na ko ba combo. So ebi combo ne. Te so na moni elongi na ko ba combo te. MC mama be yo moni de to cheka. 3 nani susu. Ba mbali ko compter ba diaspora te. Te ba diaspora te. Pour ba ansulu zo tika bango ba la richesse tika bango pena. Te ba diaspora te. So na ba mibali moi demo bazawana faut na boule na te ko boule ça fort te ba mibali pe na tanga ba kombo tanga edenga tanga tonton lulu Pierrot Ndombas bo Pierrot ko tsena ba rambo ko lobi ba na mibali ko tsa Pierrot na makambo te ba mibali ka mo mbalve azamo mobali me Pierrot yo so poni ba mams to cheba bo pa ba Pierrot faut cheba ba mibala mikolo ba banda ba kata na kate. Pierrot ba nini lo? Pierrot tient na grand baleine. Mais oui. Bon, tu na grand baleine 5 toké. Oh. Bon, Pierrot dans le grand baleine. Ah, papa, ba mi ba na tia. Yo tient Pierrot na grand baleine mais d'accord, tu na petit baleine. Pierrot na d'accord ça na sa ficha na TV liboso. Na lobina na sa ficha na Nzonzingi liboso.
question à tenir moi moi mama na Monsieur Zayangai. kasi moi ngaba bina che wana po Pierrot banin zonzing na CD Bon bagra balé de Pierrot OK sans plus tarder faut na bouler moi au ka guerre moi ko sisa moté te faut na bouler tanga ba komo tanga bobo il est pas à grand baleni te yo baga oui oui Batista grand baleine D'accord. D'accord à ça. Petit baleine. Petit baleine té. À ça l'équipe oyo mi balé oyo. À l'équipe a mi balé oyo. Oh. Il s'appelle Jerry Corbetors, je crois. Région Soudan, Jerry Corbetors, comme presque dans la émission. Merci. Il y a une invitation en Afrique Info. Merci. Il y a pour préciser. Donc, Jerry Corbetors, à l'objet, et Singaki Alouba, quelque chose qui est la réponse. Jerry, question à Souka. Si on veut condamner Karim, on veut condamner Nini. Si on veut condamner Gabi, on veut condamner Nini, s'il te plaît. Si on veut condamner la sœur, Karim, abattre la réputation naïe. Quand on a des condamnations, ils ont conseil. À le Bibi azolinga abala. Babo kilo no ba otala ot. Sko tala nengai ba komo changa na ba page na moni ko tu mama soni songa komi mobali ya Karine ya Mado akala. Et ça le bien hein. Te senga bien te ponga pe na vrai jotai S. C'est pour Karine na kombo ça le ka bien. Ana kombo ko le kanai. To continuer pour lui. Patrick ngame oh j'hérite. Donc en tout cas il fallait pas y na biloko na internet. Abattre la libala na ye. Ngape oyo bientôt na bala nanga lem sopo lukilinga ba problème na ba bokilo nanga et puis yoza la mutaliban nanga pe mutalibanda boyibi ba famille ba talibanda ningi bazalaka donc il fallait pas oya na mon internet Gabriel Bolembo na benga ki déjà na olobane awate na émission na olobane en privé pourquoi Karine olobane na TV Gabriel mukolo bino bosama mukolo balobaka ne liboso batute ah to ça liboso ba mukolo bosama bien Poto a mikolo. Poto za mikolo. Donc mikolo na monopole ça la tout pendant. Te mikolo za monopole ça la tout message na batutu balandi Jerry Corbetors. En tout cas message na batutu so balandinga en tout cas batu belé na CP na bino makasi. Moi na CP la ka so na tangi sur 100% ba commentaire naza au moins na 2% ya mafinga. En tout cas na CP makasi batu belé bokomelinga bobi j'ai bien parlé. En tout cas, merci beaucoup. Sagesse au bolo banaza nango, ezaka biso oyo na bino batoyo, bo reprochera biso ne protocole mabongo. Merci beaucoup na ba diaspora tout. Merci beaucoup na ba chroniqueur nyonso média ligne mobimba. Merci beaucoup et surtout na Adricha motomètre beba na habité ya zana Londres to azana ba na suta zate amona na mine ba matanga ne temsu to moya matanga merci beaucoup na Ser Nabiso sponsor officiel puis manager ya Jerry Corbetors Hélène Mvuzi donc ba mbote na yo ebele yebisa mama mère double mama mapasa double brassard ninga zo sa na Luanda na Angola asala pe pona biso ba Jerry Corbetors oyo donc asala pe na pona Congo RDC na bosanité Nancy Nzingu penalty valable Nancy Nzingu penalty valable sans oublier Francis Tio muluba cher mtabisa ka koma PDT IST za $3000 OK conseil Francis Tio yabisa ka koma PDT IST za $3000 donc malembe voilà pédé zo ba théâtre to te ba pédé au moins na ba quarantaine to comme na ba pédé belete oh ngana ya te pona akize ba théâtre te muto sala oyo ezali pour ça asepelisa mutema na ye nzambe tonton na biso oyo ngaye nzambe na tonton na biso oyo donc voilà le quoi tonton oli kombo ekimi arrêté na ye donc merci merci Jerry Tokom na suka vrai ou faux Jerry Corbetors a confirmé biso na plateau ya Patrick Ngambe na Afrique Info Karine Mado zaki ex now. Oui. Vrai ou faux Jerry Corbetors
Abi Pierrot aza baleine. Mais d'accord, ça aza baleine te. Pierrot aza gros baleine. Oui. Vrai ou faux? Obi que d'accord, on va lui go. Oh, tout le que nini. Voilà. Quand la confusion te. Voilà, ndeko na biso yeyo Nandi Rigema. Nandi Rigema ndeko na biso ya mwasi ya tonda. Donc beauté quoi. Nandi Rigema motema ya Arnaud Matadi, garçon sans microbe. Encore les bangs sont liés pour quand on comprend Voilà, merci beaucoup, merci Nabatoutou, vous avez qui nombreux devant vos postes télévisés pour notre tala. Émission où tout ça les cas analyse moi avec mon frère Jerry Cobetor sans rancune, sans problème. Tout ça Batou, mon Européen Betara Libakou, ce qui est Betty Libakou, beaucoup qui kaka koli misa mais j'espère que Jerry Cobetor a l'obi kaka vérité, bah quelque chose qui y a ma réponse. Et ça qui y a Jerry Cobetor. Merci beaucoup na France Temay, merci beaucoup. L'équipe technique Mobimba Africa Info a commencé par Merveille Mampouya, pourquoi pas à toi Château. Merci aussi à Jonathan Fala, Balobi sur une mola bien na Turquie, na Istanbul, Jonathan Fala. Azawana donc merci aussi à Mami Nzumba Nzumbalo. Merci à tout bolinga Patrick. Mami Nzumba zala kaka. Mami Nzumba Nzumbalo. Merci beaucoup. Te connaissons prochainement pour un numéro Yassika. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye. Saint-Valentin eye kovibra makasi chez Jongade Ngandantaba oyo ezali capitale ya ambiance awa na kati ya Paris bisika oyo moto nyonso azali koya pona ko se détendre kitoko pona Saint-Valentin oyo boyebake chez Jongade Ngandantaba batieli bino 3 jours ya ambiance pona ko fêter Saint-Valentin. Ça va chauffer. Vendredi 18 février 2022 bokozwa Suzuki Luzubu 4x4 double office oyo akobini sabino joli kitoko na barumba pe na badance ya mikolo yo na niveau ya 2 fois te ozako lia ozako bina ozako sepela Saint-Valentin. Pe samedi 19 février 2022 bokozwa Cianel Alligator et les autres bako sepeli sabino na musique kitoko po awa irataka nango te. Pe dimanche 20 février 2022 sombela suka bisanga bokozwa Emile Alias de Mingongo, la voix qui cloche et le mona wenge musica. Poussa la tofanda, ça va chauffer et cause la somme à niveau à 2 fois te. Pour ce Djonga Dengandantaba, 3 jours ya Saint-Valentin et cause la somme. Adresse Zaka Kasemoko, 12e rue, puis Dixme, 94 310 Orly, Topé Obengi, na numéro ya téléphone Oyo, 063 54 75 181. Ozamo Bimba, chez Djonga Dengandantaba, Yangonde Zali capitale et ambiance, awa na kati ya Paris. Non, c'est trop fort, ba supporter bagangi. ONG Avenir pour tous APT en sigle. Nous vous présentons le service de nos boutiques online. Nous avons une boutique aide alimentaire et une autre boutique Easy Cash Turquie prix de gros. Dans notre boutique Easy Cash Turquie prix de gros, nous vous donnons la possibilité de faire vos commandes en ligne. Nous fonctionnons avec beaucoup de boutiques qui vendent des habits en Turquie au prix des gros. C'est pour vous faciliter de faire vos commandes au niveau de Turquie au prix des gros. Ça ne sert à rien de prendre le visa pour aller acheter les habits en Turquie. Vous pouvez donc commander à partir de notre boutique Easy Cash partout où vous y serez et ce sera le même prix et dans peu de temps vous recevrez votre commande. Pour faire vos commandes, allez-y sur notre site web. Tapez www.easycashinternational.com. Vous trouverez les catalogues de nos articles comme habits, chaussures, etc. Et tout ce dont vous avez besoin. Ensuite, vous pouvez nous contacter à partir de nos coordonnées. Pour la boutique aide alimentaire, vous pouvez acheter des aliments pour vos familles à Kinshasa. Et l'ONG Avenir pour tous effectuera la livraison à domicile, sans condition et en toute sécurité, partout dans la ville de Kinshasa. Pour passer la commande de provisions pour vos familles, tapez www.avenir
avenirpourtouscongo.com. Vous trouverez toutes sortes d'aliments qu'on vend à Kinshasa, comme poulet, riz, farine de maïs, huile, etc. Faites votre choix d'aliments, ensuite passez au paiement. Utilisez votre carte de début ou Mastercard ou encore PayPal. Au moment de paiement, mettez l'adresse du bénéficiaire du colis à Kinshasa ou en Angola. Vous allez recevoir une notification de votre commande par votre courriel électronique. L'avenir pour tous effectuera la livraison au dit endroit. Vous pouvez aussi envoyer de l'argent pour vos familles, vos proches, ainsi que les orphelins, en Angola ou en RDC. Pour tous vos transferts d'argent ainsi que les donations, veuillez visiter notre site web. Tapez www.avenirpourtouscongo.org. Vous trouverez une note technique qui vous permettra de créer un compte pour faire vos transferts d'argent ainsi que les donations. Et bien voilà, Turquie nakati ya Kinshasa, solution ya Congolais et Mounani. Nakati ya avenir pour tous. Ouekra la Easy Cash. Naibisibino, même prix de gros ya Turquie et Zosalema Awa. Pas besoin de billets, non plus de visa. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, CTF Moko, Afrique Info avec Franck Semaï, Yandankala, Twende. X-Bass Marandura